Bonjour la famille, coucou, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour, bon samedi, coucou la famille, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, Bandekonanga, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu, surtout croire en Nzambe, voilà, notre Dieu qui est aussi, qui nous a créés, à renouveler biso souffle de vie, abattre biso na butu bande konanga bundeli biso bitumba oyo tozo monate donc tokumisi tozongisi matondo epa ya Nzambe et puis na ndekona mwana na ye oyo asunga biso makasi aloba tika biso ba orphelin te atikela biso molimo mosantu oyo ezali kokamba oyo ezali kolobisa bato lokola ba mama fatu oyo ezali kopesa biso ba conseil ezopesa biso ezokebisa biso bande konanga vraiment nazana ebele ya koloba na kozonga vraiment lelo ata 2 fois pourquoi pas 3 fois ba dossiers ebele nde kabino bo la kisanga bolingo na bino bo like mission et ozala kitoko makasi. Voilà, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom biska bisubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino vraiment yenge na bandeko na biso ya butu ya Congo na église ya PV ya Longo ngongo na mobulu. Mais ils ont pas cité, ils ont maladie, rien du tout. Ils ont kaka air moko, mungongo nange sala bongo. Donc, tout pécipé et belé na toute tendance confondue, bien sous bolingala danoise, bambote biscuit bozali, ningana, les moi samedi, moi shopping, et ça la bien, na obima mouke, moi shopping, mouke kaka, et ça la malam. Voilà, donc, bande konangai na ye pnumo boyebi soki prophétie kwei toyaka toujours to analyser yango et ça la kitoko makasi alors nde konabiso mama Fatou bambote belé a zui prophétie oyo nalobaki non oyo vraiment photo lekisa yango parce que tozomona bato ebele bazana baza vraiment ba vie na bango baza ko exposer yango vraiment et pas ba musicien malgré bazo loba butu na moi mais bato bazo yokate kaka nga naza gauloise ngai naza warrior ngai naza muta kofi nga naza boye bato musuko basala ba chaîne balobelaka kaka oyo etali fali ba musuko basala ba chaîne balobelaka kofi bato ko swana neti bakali kuna na likolo bato ba matie pa bakali ezaka ba musicien bande konangai vraiment soki ba prophétie ekoi boye toyaka toujours to la musabino conscience to boyi soki nzamba tuni yo akoyebisa yo ke olokaki mama Soule Baoba, mama la danoise, mama Coco, tala kaka, biso to koma soba Coco, donc à lobela ki yango mais o yokaki o lingaki même pas ko aimer mission wana, o lingaki même pas ko partager kutu o finga ki ye. Alors bande konanga, il faut faire attention, biloko boye, yo like, ata yo ko soit implice na katete, mais ata yo boyi na yo mais linga baninga mususu basala nini bas épanouir babima po nga na oka bato musu balobaka même ba papa musu balobaka bi nga vraiment makambo nga na salaka oyo na yoka mwepa mosaka bingai domaine na kota na musicien ba musicien o na sina kota na sina sinya na nga ba pacte na kota la simatela musu na ozwali bomo bien okufa mais na lingi mwana na nga na makambo wana te aboya penza loba lakela mwana na yema beke mwana ngo pe na muziki wana a évolué kate mwana musaka au contraire zana ba talent mais papa na ya linga ngo te pona yebi ke mabeza kuna ozo comprendre mabeza kuna to vandi na papa wemba beti muziki to tire komona ta mwana ne mo na kati te ba luambo makia die bato ebelo bazana conscience bayebi ke place wana eza mabe bamema bana bango te omona mama penza lobi nga nazala ndumba mais anaki ndumba wana alingi bana na ye ka batanga bazwa nzela na kotanga balanda kindumba na ye te bozomona omona mutu musu boye vraiment alingi boye mais tanga zoyeba ke danger zali neti nga par exemple na lingi réseaux sociaux mais neyebi ke soko ozala mabondeli te soki oza makasi te ou bien soko ozala motema te okokoka te okobela maladi okokrake mais
na kolinga pe bana nga baya te mais so bana musu ba koya kaka ya teti ba yaka na bango mais nga mo na koloba te soko ke kuna yeba ke ozala kitoko te okokoma mabe ozala ndenge nini donc bakoluke loko moko kaka bakofinga na bango yo donc yebango ke soko koti na monde il faut ba nerf solide mais soki pendo tuninga no yebiso kokota te mais siko biso bato sito koti ezalaka bongo koti mais okolinga bana no bakota te pona oyebi souffrance ni eza kuna mais yo sinyango ta musu yo poza na mutema munene ozoyeba nde nini okogere yango bandeko na ngai prophétie ekwei pona faire egola prophétie ekwei pona faire egola partager yango bandeko na nga na même émission oyo na ko profiter pe na lobela bino makambo ndenge nini corps ya Pamela ekomi na kati ya Belgique ezoyokana te parce que tata tuki mama tuki cousine na ye wala baza kombo moko asalaki munoko makasi tala lelo nga bapesa nga ba information nyonso me nalingaka na koma kilo na likambo ya Pamela wana ti corps wana ye ti to loba siko nde na loba na bino corps eza déjà na Belgique wana est-ce que boyoki ata ba photo ata batu bakei elo moko te bolandela ngoka awa no se na ovanda te na sa na ngo émission spéciale loba vraiment que na dépasser ba heure nga na olinga na prévoir pour na obima na ngai mais sinon ndi na koya osala ngo sima mais en tout cas l'émission oyo boko tala après prophétie à faire rigola parce que ebela ko expliquer aux alaté ezaka boyoki prophétie et puis bino moko bo examiner na bino beaucoup to bo examiner prophétie wana oui cette fois-ci prophétie oyo boko analyser puis bo examiner pour nezo lobela pe bino bato bolinga faire rigola ezo lobela pe na bino ata bino bolinga ka ete mais balobi ke boko bina ye même ba pasteur bako bina faire rigola zo na puissance akosakana te. C'est quoi tu connais ba puissance diabolique ou bien puissance ya bonzambe parce que balobi même ba pasteur bande ko bolanda ne zappe pas na lobi na blote ke nani frère a comme frère ou bien a comme pasteur non mais a comme même mu pepe moko bande ko na ngai ya molili oyo ekobini sa même ba pasteur botala niveau donc asimba mi place a ko sakana te. Bande ko bolanda like partager mission bande ko nanga bo partager mission et vous allez bien makasi et puis voilà na ko luka pena ya ko tia moi munoko nanga mo muke na likamba moi la moi so ya Sandra na Belgique oyo abibisi ba audio ya mama Nyakero bato belé bozo sepela parce que abibisi ba audio ya mama Nyakero mais ça la dame là aussi Sandra toi tu n'es pas digne hein? Tu n'es pas digne toi aussi. Il y a besoin 9000 qu'on paie sa néné. Tu es une folle. Quand il y a des gens na balabala, bana ya mikie. Na donc Sandra wana, je ne sais pas congolais. Moutako zouabino boye, mais bozo sala analyse ya profondément te. Ko zouada mbongo 9000. Kopé sa néné parce que néné azana nyongwa madinga aluka futa. Pourquoi pas ne donner pas seulement madinga 9000 wana parce que et diminuer nyongo. Si ko opé sa 9000 a futa nyongo wana a futa te. Mais entre temps 9000 wana oyebi ba bani ne koko kosomba na Congo oyebi bano bazo trembale na ba orphelinés ebele ba senga raputu pesa biso kaka 1 euro 1 livre pour to sunga bana oyo siko yo ke pesa bango 9000 oyebi ko sunga bana combien toi aussi tu n'es pas normal ba minduki wana mobali no Sandra bande koteka ebebisa bino mitu na ba shekula mobali no bando sana poto boye bani mobali no ayebani na mama Nyakero ozo l'exception ba audio to sana ngoni eza masolo bando solo lati bande robondi mabilo ko bato bazo enregistrer ka batu te hein mama Nyakero aza mwasi lokwa mwasi nyonso aza na droit ko solo la aza na droit ya koloba noko ya Sandra nga na okotelo te oza mwasi mabe oza muyibi ka ndenge moko bo solo la ki onzima ki epwani so aza ennemi so azo bebisa mboko cheki litoi pourquoi
mwana mabe yango na elongi loko ezosala loko beti AVC ozoseka pe ba audio ya pambala ngana na tina ba audio na ta nombo na ngata tina mote sko bimisi ya mboke bongi ole bosunga la dame quand tu étais là bosunga e pe ba conseil asala nini asala boye maman na 350 wana na monito sala ngo boye o préféré kota na ONG na o lia ba lukabela ba 10 000 o sala ba makambo ezanga tina na pesi bato ba commerce banyanga la kata pamba bozoela bato ba makamba buzoba na kata media bande bolimbisi moi sur na centre na sepel na makambo na ete sia tika mama nyaki wa vanda nae ezatana bangoti ezatana ye yo pe sala tana yo kende ko postuler peuple de Dieu shalom voilà bolanda bande o parler Et bien aimé, un simple instrument, simple enveloppe, on zambe aibi na ko utiliser pour na couper ça ou le message. Apamboli mone na nzambe papa pe mama o disposer o ezali ngonga na yo pona kolanda o ezali message makambo o nzambe aibi na kotalisa tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Message o nzambe aibi na kopesa biso ezali message pona faire rigola. Pe pona batu nyonso oyo balandaka miziki ya mokili me bien-aimé. Miziki oyo ezali ya mokili oyo bandeko na biso ba faire bayebaka na kosala. Et bien aimé dans le Seigneur, on a la ponako ezali message te kasi nzambe na nguya na ya bonzambe nde ayebaka na kotalisa makambo oyo ebatama po ete toyeba mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Po ete mokili oyo tozo vivre mes bien-aimés esimbami nde na invisible. Ebandaka na invisible nde ekomaka na visible. Mais bien aimé qu'on négligeaka o ezali bandoto na yo te pe ba vision o nzamba azotalisa yo te. Po makomi ezoloba na biso ete soki ekotelema na kati na bino mosakoli moko ekozanga na nzela ya ba vision pe bandoto nde na kobanda kosolola na bino. Tika ete nzamba azwa lokumu po ete azali nzambe azalaka toujours liboso ya makomi na ye mpona kokokisa yango na bomoi na biso. Peuple de Dieu, yoyo zana na kati na mokili ozobina banzembo ya mokili yebake banzembo oyo binaka ezana esprit moko oyo ezalaka na nsima nango mpona kodirige oyo ezali banzembo wana miziki ya mokili oyo binaka yebake ezana esprit moko ezalaka na nsima nango mebeneme oyo eakompanyaka oyo ezali miziki wana po ebinisa yo ndenge obinaka omona moto aza na kati na ambiance makasi mebeneme mais vie na ye ezomarche te nyonso na ye ezomarche te me ntango miziki ya monde wana ekobeta me bien-aimé abosani bapasi na ye abosani kutu ke azosouffrir me bien-aimé akomi emporte ndeko na nga eza yo te kasi eza esprit oyo ezoakompagne ezali miziki wana nde eyebi na komema oyo ezali molimo na yo po ete obosana makambo nyonso oyo oza nango la plupart ya bato oyo bazalaka pembeni ya bamusicien ya mokili ndeko na nga bavi na bango ezalaka malamu te baza bato oyo bapansaka te na bavi na bango baza bato oyo bakanisaka te lobi na bango baza bato oyo batambolaka kaka ndenge molimo wana etambusaka bango ke babosana makambo nyonso ya mokili bamona kaka ke ambiance nde goût ambiance nde elengi mais bien aimé yo oza nano na kati ya monde wana naye koloba na yo ndeko na yo ya mwasi aye koyebisa yo bima na kati na monde wana po ete ozotambusama na esprit mabe nde motu ezotambusa yo peuple de Dieu avant na passion ezali message na kobondela epa na nzambe ezala nga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati na nga na makambo oyo ayebi na kotalisa mpo na frère na biso ndeko na biso oyo ezali faire ekola mpe bafanatique na ye bato nyonso balingaka oyo ezali musique na ye Dieu tout-puissant na peso merci na pambolo mpo tozali malamu yawe ngai nde nani mpo topona ngo taliso ezali makambo oyo nzambe na ngai protéger nga, protéger foyer na nga kolo. Po ete musalo opesi nga nzambe na nguya,
na makasi na nga moko na kokoka te kasi nasengi lisungi kouta epai na yo nasengi force kouta epai na yo yawe protege nga protege foyer na nga protege ezali baboni nyonso baza na chaîne oyo ya groupe de la vérité nzambe bundela biso bitumba o miso ya bomoto ezomona te leka liboso kolonga na zonga nsima yonde molobi malamu yawe yonde oyebi koloba saint esprit de Dieu lobela oyo ezali bana na yo ngana limwa kasi molimo na onde eloba l'esprit de vérité la tangai papa naloba makambo oyo talisi kasi oyo talisi te kolo ebima na munoko oyo te na commission na pambolo poto ozali malamu molobi malamu ezali yo saint esprit de Dieu lobelo ezali peuple na yo saint esprit la tangai ngala limwa munoko na nge limwa kasi yonde lobwa na loba na kati na bomoi na nga pete na bimisa maloba ko ekoute pai na ngai te kasi o ekoute pai na yonde na lobi amen amen. Et bien aimé nzamba za lokumo pete azalisa nzamba pesi biso message pona artiste Ferigola mais bien aimé na bande kozwa o ezali vision et na kati na vision nazomona o ezali fere alataki ceinture na loketo ceinture alataki mais bien aimé ceinture wana elembaki ezalaki lisusu makasi te mais bien aimé na kati na pongi et miso molimo ezalaki polele nazomona ceinture na ye o alataki na loketo elembaki mais bien aimé ceinture wana evandaki bien te na loketo ebandaki koningana ningana après namoni papa moko aye ayebisi elongola ceinture oyo po ceinture oyo elembi mais bien aimé na kati na vision namoni papa na alongoli Ferigola oyo ezalaki ceinture oyo elembaki ntango alongoli ceinture wana azwi abwaki ceinture wana na se mais bien aimé na kati na vision alandaki mpona mona ceinture wana ezalaki ndenge nini ntango na ye namoni ezalaki ceinture mais ezalaki na baécriture ya musique mais bien aimé ceinture okolakaka na loketo mais ezalaki na banote musicale ezalaki na baécriture oyo ya musique banote musicale ndenge tomonaka mais elembaki ezalaki ya cuir ici elembaki déjà mais elakisi ke esali mingi yango elembi etango natali ceinture wana nga alobi donc yalataka nde ceinture ya musique na loketo bamoko nazwi ceinture wana nazongisa o place papa na bwakaki et na kati la vision mais bien aimé namoni papa wana azwi ceinture mosusu ya sika alatisi oyo ezali Ferigola na kati na loketo mais bien aimé na kati na vision emiso molimo lokolo ezalaki polele et nabandaki komona ceinture oyo Ferigola alataki na loketo ezalaki ceinture ya monene mais bien aimé et ceinture wana pe ezalaki na baécriture ya musique banote musicale alataki yango na loketo ntango alati mais bien aimé abandaki kobina et na kati na vision bisika na telemaki nabandaki komona ndenge azobina nanu namona Ferigola abina bongo te mais bien aimé nanu namona ye abina bongo te ezali artiste ya mboka na biso na kombo ya Ferigola abandaki kobina et influensaki bato bazalaki kutu na ye bango mpe babandaki kobina bato nyonso bazalaki wana na papa alatisaki ceinture abandaki kobina mais bien aimé mbala moko ntango natali nabandi koloba nga alobi ceinture oyo balatisi eza ceinture ya ndenge nini oyo echange kobina na ye boye na bato oyo bazalaki pembeni na ye bakomi kobina mais bien aimé na kati na vision emolimo na nzambe ebandi koloba nanga ceinture omoni balongoli ezali pouvoir oyo ezalaki na kati na ye elembaki espiraki ezalaki lisusu na makasi te yango omoni bayebi na kolatisa ye oyo ezali ceinture mosusu na kati na loketo bapesi ye pouvoir mosusu ya sika e na pouvoir wana nde omoni ebandi kobinisa oyo ezali bato wana mais bien aimé na kati na vision nazomona bato ndenge babandaki kobina nanu namona bato babina bongo te mbala moko na ye kolamuka ezalaki vision peuple de Dieu ntango nalamuki e nabondele bien aimé dans le Seigneur Seigneur na biso toyeba misiki oyo ya mokili ezalaka na esprit mobimba nde oyo akompagnaka oyo ezali misiki wana ezali esprit ya nzambe te kasi ezali esprit ya monde de ténèbres ezali esprit ya mai nde moto akompagnaka oyo ezali misiki ya mokili oyo bandeko na biso bayebaka peuple de Dieu ntango nalamuki na bondeli epa na nzambe e saint esprit ayebi na koyebisa ngai mwana na nga makambo oyo nayebi na kotalisa yo
nde ezali bongo makambo oyo yebi na komona ceinture oyo bayebi na kolongola oyo ezali artiste ya mboka na bino na kombo ya Fere ceinture oyo balongoli ye ezali pouvoir oyo azalaki nango ezalaki lisusu na efete ezalaki lisusu na makasi te yango moni bayebi na kopesa ye pouvoir ya sika e pouvoir oyo ayebi na kozwa azwi yango eza ya musique akodomine makasi na kati na musique akoyibinisa batu ndenge nano abinisa batu te batu bakobina na kati na musique oyo akosala e akomata lisusu makasi kende kopase message ekomela bana na nga basala très attention bakeba po ete Fere Gola azwi oyo ezali pouvoir ya sika lobala bana na nga basala keba po ete bakobina ndenge oyo ebi na komona na vision ndenge akobinisa oyo ezali bato voire même basali na nzambe ebele bakobina oyo ezali musique oyo bakopengwa na musique ya Fere Gola mais bien aimé dans le Seigneur naye kopase oyo ezali message ainsi dit l'Éternel na bana na nzambe nyonso obengami mwana na nzambe sala très attention po ete Fere Gola mais bien aimé azwi oyo ezali pouvoir ya sika na kati na vision namonaki alati ceinture ya sika bayebi na kopesa ye na loketo ezalaki na banote musicale mais bien aimé Fere Gola akodomine makasi na kati na musique akobinisa bato ndenge nano abinisa bato te peuple de Dieu yo obengami mwana na nzambe sala très attention na musique wana po ete ntango yo kobina yebaka ekozala yo te nde ekozala molimo ya mabe nde moto ekobinisa yo ekozala esprit ya mai moto ekobinisa yo mais bien aimé bosala très attention nzambe alobi ezala basali na nzambe ebele bakopengwa na miziki ya Fere Gola bakopengwa na danse ya Fere Gola oyo akobinisa e bato ebele bakobina yango mais bien aimé dans le Seigneur obengami ozali mwana na nzambe sala très attention sala keba po ete nzambe ayebi na kotalisa biso oyo ezali Fere Gola ayebi na kozwa pouvoir ya sika na kati na musique bayebi na kopesa oyo ezali pouvoir ya sika mais bien aimé na kati na vision namonaki oyo ezali moto azolatisa ye ceinture ye moko abinaki ndeko na nga tala sikoyo niveau motu oyo apesi pouvoir ye moko nano abini ebongo yo ndeko na ngai okobina ndenge nini yo ozali na protection ya nzambe te ndenge nini nde okobina akobelisa bino oyo ezali liboma mpo na bana na nzambe bosala très attention obengami mwana na nzambe sala très attention po ete Fere Gola azwi oyo ezali ceinture ya sika azwi pouvoir ya sika akodomine nango la musique nzambe abatela bino azala na bino que Dieu vous bénisse nde nalobi amen. Amen. Voilà la famille. Mais je suis bien, je dis, ça pourrait être ça. Mais par contre, je peux dire... Voilà. Shalom. Boyoki bande konangai ndenge explication pesami clairement. Donc, en 2025, oyo, Fere azo renouveler biloko na ye bande konanga. Ako bini sabino ko leka bobina ki bizorbi. To kumisaka nzambe netinga na kumisaka nzambe po na yebi nanga ko bina te tango so pe dansa ngwe ko ya na kotika la ko bina ngote pona na kokoka na ngai peti alors bino bola ike bo partager émission et kozala bien oya koyoka akoyoka o bien l'air faire akoyoka pe likamba boye akokipe ekope ko toucher ye akokipe la msoko bongo la motema bongo siko yebisanga ke yo partager ki émission et que Fere bongo le motema na nzela na yo et que ba golwa mi balemi sato balobi biso to longwe to komi vraiment na nzambe 100% bande ko somo o eleki na Los Angeles na ebite so bo moni yango bande ko nanga ba actualité ya ndengwa na bozo kipete ba actualité ya bozoba yango nde bozo telemela rando ekoti entre tel et tel bande ko nanga boye bakina ba concert ba moto ko makopela bo moni ndenge basali réunion ba ndoki kaka lelo lobi nzamba tindi moto bande ko ngai bon alakisi bino kake moto wana ekufi kutu ekufi etiki dega mais ya lifelo siko ekufaka te ya siko ya molimo na ezo zika bande ko nanga ezali pasi na mawa bon na kopona kosukisa nazwa mwa 3-4 minutes bande ko bino so boyebi ndeko mwasi na kombo ya Pamela oyo asilaka kokufa na kati ya
ya Cameroun oyo alandaka mwasi mobali na ya Camerounais asilaka ko boma ye na zemi azalaka na yango boyebi ndeko wana très bien vraiment ndeko na biso wana asili ko tika biso soki na lobi na balancer vraiment makasi je crois na balancer téléphone nanga to koma na période du moko na komona elongi ya Pamela voilà c'est ça. Dans le quelque part. Voilà, ici, voilà, moi si yeyo, bozelana, tchela bino bien, ndeko Pamela yeyo, asilaka kukufa, na katia, azamwana ya Belgique, na Charleroi, je crois bien, yewana, na mobali ya boma ki yewana na se, monsieur Wilfried, ndeko Pamela, soki uko, soki oka, asilaka kokufa bandeko nanga alandaka mobali na ye na mobali alandaka ye na sinya bolingo moyena lobebele zate mobali na Cameroun abomi ye po na lingaka zemi wana te ndeko na biso azali bato oyo bakima kozala mamelo akima couvent na ndenge ya malamu pete akima na ye alors corps na ye ndenge babomaki ye en tout cas bravo à la Belgique et sali musala nango mobali na ye ti lelo pe bakanga ye na basambisa ete mwana Pamela sans vous mentir na yebi place azate so pazana ba nani na yebite po nalinga masu kolandela makambo yango te mais batu bakonzi ba oyo bazalaka na Cameroun ba pesanga confiance ya kotindelanga ba vidéo makambo nyonso ndenge ezoleka donc Pamela corps na ye elongwaki lobby basalaki levé ya corps na ye. Alors, bandekonanga, attendez, je vais voir ça. Voilà, voilà. Basala qui levé à corps ya Pamela. Basali levé à corps ya Pamela. Kuna bandekona biso, basala ki kuna vraiment zui bota la corps na Pamela. Yangoyo. Pour mon ndenge baza ko souder yango. Pona eya kotoyi. Alors bande kwa Pamela wana ndekoni wana mwasi yo muto zalaka est-ce que yo zana ba image oyo ndenge bazako souder Pamela bache bazako cha zinc pona corps na eya na minute eza déjà na Belgique corps à Pamela et si eye voilà donc corps à Pamela. Voilà. Mon esprit me dit, na sala vraiment émission proprement pour Nayango. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup d'images. Alors, Awasiko Ezali, voilà. Jour oyo ba mama quand même ya Cameroun malgré ba yeba qui était mais na bolingo to zalaka na yango biso ba congolais ba salela qui est quand même na yete so ba benga ngoni matanga ba salela qui est matanga ba sangana ki bande konanga ba mama Cameroun bango. Pourquoi? Ba mama Cameroun bango wana basangana ki na salle bande konangai voilà tout ça. Ndeko nangai nakoya c'est ça bozo mona ndenge batu bazo souffrir na Congo bandeko nanga ba kimi Congo baye ko vanda na Cameroun bomoni bandeko na bino nyoso ka bazana cadre ko luka bandeko Cameroun ezamboka mo apasi bandeko na biso nde bakende kuna basala misala apasi misala ko sokola basani misala ko salela ba Camerounais na babilanga ba papa basala ba sentinelle nyonso wana parce que mboka na biso eza malamu te alors bozozo ba mbongo ebele bongo bozo ke ko kabela neneya. Non, Sandra, tu es une folle.
Voilà. Toleki wana ba photo ezali. Voilà. Awa tango ba bongisi déjà corps yango yo pour na destination Kinshasa et Belgique. Alors tolongwe wana bozomo na mo muke oyo Congo. Voilà. Bande ko bozela muke. Dans ça c'est la France et beaucoup. Bande konanga voilà ba audio pesali et tout comment on m'a expliqué tout. Alors voilà quoi, c'est ça dans l'axibino quand même l'essentiel. Voilà l'essentiel, comment vous avez vu ça. Donc corps il y a des konabiso oyo. Allo ba yango. Maintenant ce sont les Congolais nyonso. Et puis ya wana la mort na pas sort avec ba Camerounais donc même que il y a voix na Cameroun, il y a voix le monde entier. Là il y a na justice. Maman me dit que faut que justice voit dans le Cameroun. Justice voit dans. Il faut y avoir vraiment. Donc elle voit dans Mayele même bête ba yeke na Cameroun na ba. Bête soit que na ba wawa. Faut que voit na Mayele. C'est trop parce que il y a un message petit yeke il y a normal il y a tous les jours ba problème na Cameroun. Tous les jours ba problème na Cameroun. Bête que fatigué na yao. On est fatigué. Donc elle voit na Mayele à côté de voir na ba Cameroun. Mondi ya mobiba kala ko soutenir sur la beto na zule ko sola talina ndoko kuswa donc pardon abeno ben voana mayela na ko zula benya ça mo combat et de ben dion so que na ko lala na ba Camerounais attention popo ya pende linga Congo ndeko na Congolais atabo swani atabo bundi atabo funende kwa ndeko tumba atabo tumba yote linga ni yo atabo tumba yote kolamba yote atabo ndeko na koboma yote makila alambi koboma mkombo. Voilà bandeko nanga bandeko msu balobi na Kikongo balobi bandeko na biso to linga bandeko na biso ba Congolais tokoyi ko swana tokoyi ko bunda mais jamais ndeko no Congolais ko boma yo atumba yo alamba yo dede balobi pe bino bato bolala kana ba Congolais na ba Camerounais bobala bango faut ko lali na bango lisu moko ko lala lisu moko ko fungwama parce que baza bato mabe même na mboka na bango bazo boma na entre bango na bango bazo boma pe ba Congolaise. Alors bandeko nanga eza pasi obala mobali olala leste lisu moko boye lisu moko ko fungwama na koloba malamu tika. Voilà, et les kinyonso. Tous ceux qui ont appris lelo wana mama leki na bino international la danoise à Bali satala te bandi kunanga site de rencontres isabe moko original live together bandi kunanga boya ebele na live together yaya koyoka sonite ndeko mwasi ndeko mobali komi moni sa pasite ya koluka luka talaka okende musala yaya okozonga na ndako fatigué okoti makusa ezo sala pasi bandi konanga ebela kolobezali meza pasi ba mort subite batu bazo kweya ka boye bazo kufa bana parce que balobi okoso ozana mobali na yo akokipe kisi na ozomela mobali mwasi pe akokipe kisi ya mobali mais soko za yo moko moko bosani moko po beti kara mutokoloba no azate yango bozomona ba mort subite surtout na bana mibali négligence akisi ezali moi makasi alors ndeko nanga kotika la célibataire tim kolonini ceux qui gens sala ki o mabe yebake ndeko Germain aza mobali moko très gentil alors yaka bandeko nanga na live together na kolukelo mwasi ya malamu yaka komi komisa yaya na kolukelo mwasi ya malamu na kolukelo mobali ya malamu mais yaka avec
esprit de bon, hein? Esprit moko ya malamu bandeko nanga ekozala kitoko mbakasi. Na sala kango pona bandeko na biso bavandi na Europe, bavandi na Canada, bavandi na Amérique du Nord, bavandi na Australie. Alors soki bamboka wana ozali aya ozana mukanda te, ozana maladi te, yaka okozwa mobali ya bien, okozwa mwasi ya malamu. Benga obe mama la danoise na nyoso yo lingi metongo makasi te quand même ataye moko na 0044 74 38 03 16 23. Voilà. 0044 74 38 03 16 23 aux maman la danoise et puis to solo la takas. Botika la malamu. Bon week-end. Moi shopping et l'ongolaka stress. Bye bye.